Salut, mbote na biso, balandi nyonso ya Mkambelu TV officiel. Voilà, toye lisusu liboso na bino, toyebisaka bino ete na kati ya Mkambelu TV officiel, tozalaka wana kaka pona kopesa bino ba information oyo bozelaka na kati ya chaîne oyo. Soki ezali mbala na ya liboso, en tout cas tokosenga na kaka osabone, abonne-toi, aimer, commenter, partager et osala biso bien makasi. Toujours on a lelo tomemeli biso le frère Patrice, le pasteur Patrice Ngoyi Musoko, descente na ye na matanga ya bandeko na biso, ya ndeko na biso oyo atikaki biso, notre maman Lissi, en tout cas la famille liwa ya ndeko na biso, soki ndeko moko akufi, la famille il faut interpeller biso. En tout cas, si vous avez na kati chaîne bomona totiaki maman Laura Kendaki, totiaki frère José Ndita, totiaki femme Tamar, totiaki maman Enis Manyanga. Donc vous voyez que elle était vraiment une servante de Dieu. Là, moi, je le confirme. Je ne dis pas que Yopo landa point de vue nanga, mais pour moi, je me dis la façon dont nazomona bandeko na ye ba musicien, hein, biso nyonso toza bandeko parce que toza bana tata moko Yesu Christo. Mais quand je vois combien est-ce que le musicien de fil na matanga wana pona ko soutenir, ko réconforter ndeko na biso mama Peggy, je me dis na mokili oyo il faut ka kozala bien na bato parce que ndenge balobaka sœur ke ezalaka kilo. Je vis descente ya pasteur Patrice Ngoyi Musoko, il a pleuré. Webi na matanga nyonso tout ezana ngo penda mona ozano na matanga mais olelite malgré za douleur mais soki bomoni muto atangisi misu na matanga, c'est-à-dire que toyebi ke bato mosusu basala na bango hypocrisie, bato mosusu basala ngo na genre ya diamontra, mais nayebi frère pasteur Patrice Ngoyi Musoko, quand il est déçu comme ça, quand il est abattu comme ça, donc c'est-à-dire que ayeba ki penza musali ya nzambe oyo atiki biso mama Lucy. Na ba témoignage oyo tozozwa concernant maman na biso Lucy, elle était vraiment une bonne dame. Elle avait un grand cœur, la famille. Ngai na meki kosala moi ba bouche à l'oreille. Na meki kosala moi ba bouche à l'oreille. Je veux qu'il y a des gens, qui m'ont répondu, oh bah yeba qui est de près et puis misusu ba yeba qui est de loin, mais elle était courtoyable, hein. Ceux qui ata yebiote, ceux qui approché même na nzela ya singa, même na face to face, en face. Mais tu vois que aza quand même mutoyo ayebi kosola na bato aza lokwa ate bato msu bazalara azo dénigrer bato azo mona bato lokwa biloko pamba. Mais maman na biso Lucy, elle était vraiment une servante de Dieu, la famille. Moi jusqu'à présent, quand je regarde des vidéos, je me dis Seigneur, ça fait trop mal. Mais quoi faire, Dieu a pris et Dieu a donné. Et Nzamba sepela ki azoe karandenge maman na biso Peggy na témoignage apesaki. Donc ceux qui basambelaki, ceux Nzamba linga kite nde ma sœur Lucy alinga ka kufate, mais si elle est partie, c'est parce que Nzambe alingi. Torozung saka lokumu pe masanjoli de panaye parce que toyebi que liwa ezelo moko oyo ya pasi eza penze loko moko ya pasi na mitema kobungisa mutu bokuta na sute malgré nkola suka to okuta na lola, mais sur cette terre des humains mutu bozalaki na spécialement ndenge bango bazalaki, en tout cas bazalaki pena ko tambola de père baza ko tambola pena. Donc douleur maman na biso Peggy aza nango ata biso toza na douleur mais kokana jamais na douleur oyaza nango pour toute sa vie. Azala esika mwana ndeko na ye, et aujourd'hui elle est partie. Tokosenga ka na maman Peggy azana ba courage parce que tant qu'enfant de Dieu, nous devons rendre grâce et gloire à Dieu dans toutes circonstances, quoi. Ouais. Donc on va laisser ces petites vidéos et puis une petite chanson
pour essayer un peu de nous réconforter. Abonnez-vous massivement sur Mkambelu TV officiel suivant. Wapi epai nga na kotala soki epai na yo te, wapi epai nga na kotala nga natalelaka mokili te. Bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oya ngai soni euti wapi nga natalelaka mokili te. Bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oya ngai kufa euti wapi nga natalelaka mokili te. Awe simba 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 kondima na ngai natomboli moto likolo nsima ya bolongi na ngai. Awe simba simba kondima na ngai natomboli. Wapi epai nga na kotala soki epai na yo te, wapi epai nga na kotala nga natalelaka mokili te. Bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oya ngai soni euti wapi nga natalelaka mokili te. Bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oya ngai kufa euti wapi nga natalelaka mokili te. Awe simba 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 kondima na ngai natomboli moto likolo nsima ya bolongi na ngai. Awe simba simba kondima na ngai natomboli